abinanga na bloqué obima soutenir ta sko porte sko zongi mbala moko bakang so na sko porte sama bende na oni misa sko frère David mali mbala moko besinga ifanda n'est-ce qu'on a fait une permanence normalement ce que YOGAINE abimi normalement on a esprit en joana abimi na fourchine afandi normalement on a payé Michel abimi Elisabeth abimi ngai na miti o baby on dit ce que keno osonga na lojo travail ngabina nzime qui ne sait déjà 100 personnes en pesa ce que bino point ni boira na besoin bobo mangai abino to na besoin de bomo te yo bonga ki on dit parce que ande tout ça boy to bisolo moko o bima awa na kati église so bimi na kati église e bongo to webi neni to sala to kani la ngote eza kitimo uniquement papa atikangwana yemo makamna sala donc eza kitimo ka mutafande la ngote eza ba jour ba prière so côté ça ba prière moko na yemoko donc ce que on a comme la kitwana mbala moko na senti kiti place ezalaki eningani de côté ba toli tout elongwe so note ce que likolo na omona ba nguma na mutu ya nguma batu ba mati na katikati ya nzoto nguma batu bele ba okeni avec ba 3 heures quelques minutes bon mati vraiment moulili pene bano sa amener kinema makasi nata ce qu'on a kata ba colonne église pesa 6 colonnes église nata na 6 colonnes batu mo bateli misko ya pembe bakani maboko ba pembe bangela mais miso na bango emono tuko tona moni bango na o baza ba ange oyo ngana mona ka bango tona zaka na mukili kumkani awa o santi o tekelo kona kata ndoto tek so ka ngbe pa ti mama na ka sko mutu mo esinga continue okanga mais ye koto okangela suka ya on place yo moko mibo mambala oyo mutu osimbo to ateti to tikako kimia butu mbim donc ka lobina bongo no ka sko ba fourmi ba fandinga sko ndeti na niveau FSI matfani ba tondo ka kino na kati wo so te ba mabanga mike na kata sac so on nisengeza chuchu ba wale so c'est dit ba mano kita ba misi ko kita so na canal sko ya peni so frère David a répondre la no ko frère David voit na musika mala moko no so fana so na kati ebisinga ko banga te batona ba epona yote ba ende ko batela yo donc au mona ngo ba no simbela te po bima donc nyostu e komi bloqué au moins maman la nga wana maman pele susu moi zu sumbata pa ni ngo nyoko la ngabo mo maman lipute ko en tout cas bande ko boza ko la ngai en tout cas ezana mutu moto peso bolingo ya solo ko le mama na yo ona na kit oyo pasteur papa fandelaka no mona sikoyo lokola image moko bo ezana kit wana so imagine ce que fait le kitu est-ce que so belela bwana makila mususu bolongo la makila o bwana makila mususu la telescope mutu so telemi atomo ce liboko ça dit image moko ya pembe mais ce que c'est libo sine c'est le mec non et bimisi liboko mais liboko se forme ya image mais image en ya pembe mais to ça qui pendant la journée parce que eso bete ne bien mutu yo no koni na ngongo na mona bo so mama bebe wa okweya nini nga mama pasteur abi kolanda ete mama tikaye asala mamnya osale kolanda to lobanga na yo ba bandi ko bebe sa babilamba nyonso ezalaki wana surtout la sisi bandi ko pande ko bile église ba ampli ba mixer ba baffle to ezala mati vanu mo bebe loko ya kilo mais so simi ko abwe na tombo na panza permanence mobimba mais tu n'as panzana ni pasi ni kozoka ni loko batu na katuna bien église bien pasteur Timothée zap batu msope ba yake na bazana bango ba chrétien te batu bile obele muto ko bika o faut sen pepe let's go. Ezango luwe bolinga nzambe pona bana bato ezango luwe oyo Yesu asala pona biso pema tozwi ya ofili toyebi kutu mopesi te kobatela mape ya ofili toyebi kutu mobateli te bolingo na yo pona biso euti na mozindo motema asala nyonso asingi eloko te otokoki kopesa na ritu
bolingo ya ofeli mawana nzambiza kubatile maiza. Shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, très chers internautes. Nous vous aimons beaucoup de l'amour de Christ. Bienvenue déjà sur Nazarene TV, votre chaîne, votre site de référence qui nous bénit, qui nous édifie davantage, nous enfants de Dieu. Je vous signale que nous sommes bel et bien dans cette émission témoignage, ceux qui ont expérimenté les choses avec le Seigneur, aussi avec le diable, qui n'a pas été, la princesse pour ma commande. Aujourd'hui, nous sommes bénis avec le pasteur Timothée et le frère Baby qui sont déjà ici sur ces plateaux. Mais avant toute chose, bénissons le Seigneur à travers ces cantiques de retour tout juste après. Asante sana Bwana. Yesu akwakakate Yesu, haleluya, amen. Nalabi seleka haleluya, amen. Naina kosale la Yesu nangai, haleluya, kosale la Yesu nangai. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Alléluia, amen. Bandi mina Yesu, alléluia, amen. Sabadino tokumisa Yesu Masiya nanga, alléluia, amen. Azana bomo Yesu azana bomo, alléluia, Shamazana bomo azana bomo, yemba maman ko bi kobeta na tongo bakano ko maman maman beti mo mpanzi na moto bazaki lokwa mwa milinga moko e bimina to sobongo no so balimu maman to fa de bi amen abi bon ça va et sili maman singa to bombi na sia makila yesu bima libanda ngabi tengo na malibanda de bisinga ça va la na permanence to kana la na kata permanence bwe matifani ba koti sko na kata permanence ba zinga to na kata permanence sko to so na linga sko na bima bwe na mwe maman ko batenga kal na koi sko to na koi na tele mal sus bwe maman ba ange moko aya tele na porte abinanga na bloquer bima soutenir ta sko porte sko zongi ba moko ba kan so na sko porte ma bende na oni sa sko frère David maman ko frère mo zaki na hérité maman ko na kadena akansko permanence abine ezabwe abimel soute batbala la di aliko liganji biso maman ko mona kasi na to yakine abi ndeza sko benga pe na ko kana calmer ate ngana kena ngana kibenga mama na bango tamba ko benga so mama biso bi rabi yaka na kufa rabi yaka abina na ngaite okena luka pe makambu na yo moko tikala yo moko hello na ko tika to na tikali maman ko besinga ifanda N'est-ce qu'on a fait une permanence? Non, moi, ce que YOGAINE abimi, non, moi, on a esprit en Joanna abimi na fourchine à Fandi. Non, moi, on a payé Michel abimi, Elisabeth abimi. Surtout Elisabeth abimi, lorsqu'on abima quitté, a tel mika banda bi, ngana okota makamba petiote. Petiote impoli, ta place au tika biso awa. Maman ko anjabi, et place ni au tika biso bi place o. Ngana mona awa et ça la biso difficile bien. Difficile na nini? Et le wezara il faut ça de toutes les façons to bimi sai.
maman singai na miti o baby on dit mis ko ke non ozonga na lojo travail ngabi na nzime ki na sebino déjà 100 personnes en pesa parce que bino point ni boka na besoin bo boma ngai abi non to na besoin de boma te yo bonga ki on ndima parce que ande tout ça boy to yebi solo moko o bima awa na kati église so bimi na kati église e bongo to yebi neni to sala to kani ngabi abi singa ba ça va to tiki o kimia tant que ba yebi singa to tiki o kimia mbala moko bazu ba kei na bouton est-ce que on a la likime o kota tina fa na pesa mo est-ce que na sema bele libulu mo banisiko ko timmo parce que ba fourmi mo benga ba fourmi rouge ba banisiko ko bima na kati ya permanence ba fumba no bima so manu ba fumba no bima ba mona teme ah ko ba fumba bima bo ebele bo no so fo mo bisinga ko meka ko pusa na pemena ba fourmi wana te na bo vondo ngolu balanga bo na so ko meka so ko pusa mena ba fourmi ate zonga na kati awa na parce que ko zonga siko lokwa na kwa miko to bambundezaki donc na zongi eza na kit moko ezala kana bon kit wana ba fan de la ngote eza kit moko uniquement papa atika wana ye moko makamna sala donc eza kit moko ka muta fan de la ngote eza ba jour ba prière so ko ça ba prière moko na ye moko donc ce que on a comme na kit wana mbala moko na senti kiti place ezalaki eningani momo ce que ko so momo bisinga longo pembeni awa so tu mo bi yonan esinga longo pembe ce que vous voyez ce que ton zoloba et ça faut kula e betanga na matoi maman longo ce que pembe na qu'est-ce qu'on a kwa muzaki wana na fandi kaka bo tellement pena zaki akonda na kumga mukie na fandi na peka na se tant na fandi mbala moko komi vers ba 3h donc qu'est-ce que nzala donc qu'est-ce que nzala na terminer ce que la télé quitte ah yo quitte ngo besoin le logo lo ba ce qu'on a télé c'est donc wala matifani donc makamba to comme wa gizengi donc nazo mie ba peli susuti e mo conseil saison e mo conseil kimi na moment na télémine inde tina porte église na télémine moi place vite panzana na bandi ko tala na kati église so so ko tala na kati église na mona ko ba toli nyonso église ezazali so na bilo côté ba toli tout elongwe so na tesko likolo na mona ba nguma na mutu ya nguma batu ba mati na kati ya nzoto nguma batu bele ba okende so na so voix comme so bana sima bi fanda na olakso makambo oyo mona na kati etonga oyo so na bagini ba osina nizo ganga Frère David ah utu bweni na Frère David ayo nini na mutu moko balanga kata bia mutu azate frère kota lala kuna babiko bimali banda kota lala ah zela pasteur kwa le pasteur ya lubi mais bon ça va problème ya te aya kangena susu na fandi parce que comme verba 3 heures quelques minutes bon mati fait moi mulili pene ba no sa mne kinema makasi na ta sko na kata ba colonne église poza 6 colonnes église na ta na 6 colonnes ba tout mo ba telemi sko ya pembe bakani maboko ba pembe bangela mais misu na bango emono tiko to na moni bango na o baza ba ange oyo ngana mona ka bango to na zaka na mukili kuna na ba ange ba bomanga ye ba bomanga ye ba ange à dojo non baza ba ange à dojo te baza ba ange oto ba noti na ba mission ki ko boma ba ange o ngana ndeko mona o ya pembe ya nzambe so ba telemi sko na 6 colonnes o église OK ba place ba telemi ezaka ba place oyo ba colonne moko boye ba tana kati église mais que la butu wana ba colonne nyo so zele sauter parce que ba telemi ba otala na face à face oh so tombo te parce que on a tali bango makolo na bango minene ba to l'église ba mata sko likolo ba kanka maboko so to so ba telemi ce qu'on a so na sena bango lokola ndesko mapata ndesko ezana se kuna sko comme lokola na sena to sko likolo mwindu mais la soko to mazana pembe so ba to balele l'église o balali côté nini so na bani sko bela Frère David so Frère David a répondre ah la no ko Frère David voana e musika malamoko non so fana so na kati ebisinga ko banga te batona ba epona yote ba ende ko batela yo mbala moko na ina kiti na mo kiti mozala kiana na ina lali tons ko na lali matifani na tongo ko lomuko na ola muka na tele mabwe donc isko peni lokola bakangi sko singa ba isko mwali bende mobwe donc bati donc soko telemi kaka boye okitimba mobwe mama ya ka Frère David na kanga Frère o kanga mini matifani na kanga me kaka boye Frère David ko telema te abilinga na ko telema te ba yo na sim wala otela ko mo telema ba foto ba na telemi so to na telemi non sentika kino kilo ce komi so ba misko Frère David ba fourmi ka on Frère David ba fourmi matifani ba fourmi ba ko moya ba na mulongo sina kimisi likolo ba changer destination sina zongi ba changer ti mo Frère David singa fan sama kolono esika moko to faninga na yo ko kanga makolo bemba mo ba yale
babando kotangai bando kotanga tukuna musisa matifani bazo tambola nga partout na nzoto donc soki okangi awa o sentir o tekelo kona kata nzoto tek so kangi be ba ti maman na kasko mutu moisinga continue okanga mais ye koto oki okangela suka ya on place yo moko mibo mambala oyo mutu osimbo to ate to tikako kimia butumbim donc alo bina bongo no kasko ba fourmi ba fandinga tiko ndeti na niveau alfesi matifani ba tondi okakino na kati wo sote ba mabanga mike na kata sac so oni sengenza chuchu ba wale so c'est dit ba mando kita ba misi kita so na canal sikoyo ya peni no so fa David singa kolele fa David ba kita maman na zui peni na kangi moya ko laksa na TV zate elo na kangi kaka na peni na mutu na ngoka wana na zui na kangi na fa David na mi bomba so na katu na matifani pasi so ton le frère David ngana okufa frère David no frère David ko kote bu na telemi frère David vraiment bo fongo permanence matifani na bato bazala ki ona se ozora ba témoignage na bato tout bazala ki wana o bana basi o ba ser o ba donc so les ana ngoli susu ko tuté na zuma wote mana rabe na kilote jean na wa relaxer ngo abomango jalousement na se e kozala mo solo mais to relaxer ngata na chasser donc tant que la moni douleur eleki na longoli pantona zaki na ozika couper wana na kotika liboko matifani donc position ekomi koto elambeza na tolo koto liboko na kati elamba boy ngai na kim kota chien na zole la matifani na zole la moni ngo kima boy basu koto ba bengi ce qu'on a chien donc douleur à moko na douleur koto na ça va plus ou moins 4 jours et alors 5e jour maman yoya donc maman yoya et comme encore plus pire parce que permanence il sous-souté et comme ka libanda donc ngai soki douleur bandi il faut na tambola église mobimba so na tamboli église so na labima libanda ole pana sima église mire ezali mais mire ezana mukuse faut ba maiti mais na mona so na sima église mire na mukuse et mati mulai et c'est ce que tout ton tour donc nzela la sima kuna eza atobi que o sauter mais donc au mona ngo ba no simbela te po bima donc nyos et comme bloqué au moins maman la nga wana maman pele susu moi sumbata pa ni ngo nyoko la ngabo mon maman lipute ko en tout cas bande ko boza ko la ngai en tout cas ezala mutu moto peso bolingo ya solo koleka mama na yo donc totika ba mama na bisote ata ndenge nini ya en tout cas bazaba oyo photo porta bango toujours na kati ya mitema na biso et alors tangu mama vo beta wala suka beta mso mwa solo landa ngai na ndenge na komeli na ndenge solo ngola bilamba na miso batu mama siko azolela umwa azole mwa batu atika mwa le mwa longoli liputa ala ninga na liputa mwa kanga na liputa ngana ina mabele bu mama tiko kanga ngai ti umwa pele msupe kanda pele kibwe kanda msupe kabe bu ubeti mama mbata ala tiko kende umwa so bitse na tiko kende umwa na portail banda batu ba fongola mais so comme ni bosa portail boy mir e bimeli wana 6e jour maman esinga na butu otolia ngai mama ngana olia te parce que ba pekse ngai makambo kolia esinga te tozolia ngana bi mama makambo olia awa ngana olia te mbala moko to kotina mama to kinolia nena bandolia ka bonata bo mukusi mo abimeli ngai asu flèche abenjango abisi ngai soko meika ko zwa fufu otia ko na mnono ka pan to tikil flèche betio mati fana kata déjà fufu na tina biloko to na tombola na talie yepe singa na ozela ko pusanga pemela munoko asinga na ozela sko to na tasi ko na selo na kitisa noko sko mutakanga nga sko sheni aselo ko la beninga sko boy abi ba pekso kate na otika o sko so abisi na se tika no ngai o mosko so tika ngai na sko bokto na tebo mosko wa flèche singa so ko meka na betio mosko o wana sko sheni abeni watu ba benanga na e singa sko pasi makasi timana so na so fufuka ndiza pemeli be mati fani o mona bwaki o ka be pan to no bwaka fufu so na funga mnoko na oliaba kiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça là boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa ufuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu nake sa su mulongo kuna
Pendant que là, tout le monde. Ils ont mambo mulongo te. Yes, si a foutu mbongo kuna partir à poto. Biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah, tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Deki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko oli awa. Ya solo boutique Nazareta. Ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a uzika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Maman a flèche, maman pan a betinga ba na koi na bani maman kolela. To bani ko kolela maman singani la maman a betinga flèche, maman a betinga flèche. Oh, na longa beto flèche, maman a betinga maman na oliette ton na nusko kolela na maman singa. So ko continue ko kolela mono. O maka so na meko continue oloba, maman so sous flèche mususu o mo abongisi. So na meko ki makabwe ba o chaîne wana o mona ba benga maman ko ale. Aso betinga flèche. Ti maman te maman no continue kaka. Baby yango baton ba maman ne na bona so sous maman na zana ba singa ba kayengai. Maman na zana ba singa. Ti ko tona ba binsinga maman yo lokola ozo kate maman le dans ta kombo ya sou. Ozo ba maman zéro zomone. Maman ta sko 3 anges musu babimi ba kabona sko ba chaîne. To ba kabona ba chaîne moko sko musu abi to ba no baluka to ba no lingai. Mbala moko babaluki balingi o akeko to alingi o ayeko to alingi o ayeko to alingi o alingi tina kingu so to komeki na mama na kanga mama o kangami na mama na kangami mama tamba to mama tindi kama mama ba benga to na koi mama ba bandi ko sekangai abo masinga zela biso sko to cho likunga na to sko mama baba miso sko likunga moko ba ba ko tinga ngo a tuwa to ba ko tinga e bimi a ngamo na omunanga ba bito tu ba place muso to tu no mupanzi wana o ba no ka doler na mama sko to na tele ba tiki ba chaîne wana mama moko azakana ayaka betika mbata flèche na tout et comme coaching na ah maman so na sko lela elle m'a donné ma kila sko binga no ah yo ba tomba beto bonini ngana zali kama batute ngana za boete ya londo ko zali ko la ngai maman zali ko la ngai atomoni mwana zali ko bela maladi atesa grave ndenini eloko za malamu banda ko loba ko manzambe ko loba teke no ngana zali kamba batute ezana bato zana makambu na bango me bango zana makambu na yo usodi makambu biso be bana to salaka e ko mapeli kambu yo mama to pe yo yaya en tout cas o eza malamu ya ko élever d'abord kombo ya nzambe pe ko belela molimo na ye alors maman bani ko sa ba prière na ye nazali kamna mutu te wasali mwana ngai boye ngana yebia te ngana mama bandi ko loba makambu wana so nyongo na bino ngana ko futa tinda zuna lembi mati fani na lali tonso na lali etomaka mercredi et alors mercredi yango ezalaka journée ya ba prière ba mama et alors ezalaka prière uniquement ya ba mama ba papa akota te so journée yango na fanesco kimia na lembi mati fani na lembi na liaka te eloko moko te na lembi na fandi mama singa bebe omelata maite na mama ta mai na omelate na tasko na porte le pan porte le likwa e fongwa tasko porte fongwami na musko groupe sko ya ba mama ba okota so groupe mama tasko ba okota sko ta ko so mama lobi ah mais mama pasteur pe na moni wona ah oui mama pasteur abia zela kote mama pasteur pa ye akoti na kata permanence ba bonti permanence prière ibani tasko prière bani mama pasteur fa na kata ah noka ki ba ki na frère mo awazap abia za libanda mama bia boko ite botike libanda pon boko ite ba sko ba koti ngai ma pasteur fa net awa
ngana fandi awa mama mso sko fandi awa azo expliquer sko yo ma passer ba prière ba problème na ngai wanga sko ko na fandi makamonga na omona o ba omona te so to ma passer afandi na omona na kit oyo pasteur papa fandi laka na omona sikoyo lokola image moko bo eza na kit wana so image est-ce fait na kit wana sko zo belela bwana makila mususu bolongola makila o bwana makila mususu so to afandi na fixe sko misu sko match tifani tellement na komaka mwindu na kondi na baby sukebele so mama tu pousser le baby nini mais maman comment sentir bien mais maman o fait na kit yo nan maman tanga atali kit alongolo maman pasteur matanga zali mama pasteur donc ma pasteur atali kit alongoli habité et le côté ça ba mystère ya nzambe bino butika na nuye mama continue ko orienter mama lisolo ninge zalaki to mani ko continue ko orienter ma pasteur lisolo abandi ko bise tala ndo zalaki tala mama so la telescope muto so telemi atomo so liboko ça dit image moko ya pembe mais so ka sali bo sine sali mo mec non et bimisi liboko mais liboko so forme ya image mais image ngo ya pembe mais to zaki pendant la journée so ezo bete oh na bien muto yo ko nina ngo na mona bo so mama bebe wako kwea nini mama pasteur bi kolanda ete mama tikaye asala mamne osale kolanda ete olobanga na yo batu msupa zaki na église ba intercession msupa ya groupe ba mama bazaki pe na église na ba grande sœur pe bazaki na église so donc mutala continue boya na makila bo changer makila so bo changer makila bo changer corps bongo na bini na kosala so donc apete ba ordre mama dunu mona fandi bo o senti que non kala ninga zoloba ba makolo ya batu mati fandi mine na ba ser d'urgence ninga zalaka donc batu basoya mbangu te madele mama ko bien oui ça va piquer bana mama ko vide makila nyos so to ngolo baba na piquer mati fandi mbale moko na yoka na linzaka na munene sino ko sino mu kengai oui no mama na kufi mama tala muto atwani awa zolo ba makambo bato bolangai tonga mama nzambe mama pasteur kolanda ete mama yo loba so mama loba bongo mama tala mama wape na baki non te mama chama mama pasteur tala bazo to bolangai bomona te mama pasteur ba to bolangai bomona te mama so tomba lo bongo mama ko na so libanda so babia zela to tindi ko na bato boza kuna na ba kit mama bato bazaki na libanda kuna mama bazo ba chaîne bango bakanile masimbele ngale ba bendi bato so bazena simata mama ba bendi mama Tiffany na biso ko zonga boy donc so bato bazaka ta de donc na ko lala ngana lala boy na bango ba okende kuna mama ba tiki na kiti ne moko mo akusinga so donc na ko na zonga par force donc elo ko la ba misuni sikoyo ezo ko sa nini kolonga so na ko mutana kaka on fait la kit on continue parce que ba ordre bosala tout on peut ça ba ordre no bi mama yango muto pe ko tezo mama ko to ba benanga sima mama matanga bi to kanga miso mama komi to sambela mama ko bisinga frère zwa kimia kanga miso pe komeka kufongola miso na yote ngabi mama te ngama kamba kanga miso wana na lingongo lisuta bi te weza be église na minota mi te mama ngama kamba miona kanga miso wana na lingongo lisuta na boy bo sambela kaka boy sikona ko ba bi osali bien ngabi na kanga miso te ba bi so kanga miso ka pa biso mama to zio mama so to mama ba bongo sikona kaka mona kati ya likolo boy tui musuma Tiffany pasi so mama ba to bolanga na likolo kuna kaka mutu wana bon lelo na yeba ki gazali papa na koma be place yango azo pesa ba ordre so tango bigo tout ba pesa tonga changer pesa ki swana donc azo lo ba makamtolo parce que mama yango hôpital mama nanga na okufa c'est moment donné ce qu'on a parce que ba maboko moko e siminga awa donc liboko ane siminga awa noki o bakanga awa na o bakanga awa lumbi kaka ekimi so to ekimi na senti mo équilibre mama bisinga bebi ni mama pasteur bisinga frère zo kimia kanga miso so donc senti moment force kotingai na zi moment na kanga miso singa mono kanga miso ko meka ko fongola miso na yote kanga miso no ka ndongo kangi wana ko fongola te mati fento na kanga miso no kisko pa muto chubisko tunga mwa muke siko no ki mama ko bi fo makila to changer mususu abo changer mais bo tondisa so to so timo na binzam no kisko liboko muto so ba no kita e simisko musapi o amuneni mo pa mathematics fana na sale ka ko kanga miso bi na ko kate ko fongola miso na mona mutu ne donc mutu elongi ya mutu na ça se forme mundele akati zaki bien rasé azaki donc
azana kwa muta fandi sko asimba likolo so tango na fongoli misu ye peso baluka misu na kutene asinga otala nini so tango ngo tala ni matu na banga mama tangi mama misu mabibe binyeme mama mundele mwasa mama mati mama pasteur abanoti nesu banzembo ya adoration ne ma adoration ali prière baniko selema tino mama ko OK esili basi prière na senti ma force mas nga bebi neni na matin na kisko ma force na mama na senti mina mo lulengi na zaki kisko ezesute bien oka ne mama na oka be me vertige na masi ma na zali abisi ngomuta mama mutu mo atemna sima na mo amwasi matanga bi kende buki ufana libanda elo moko esali mate papa akuya la ela bimi na ela zong to so la zong mama bi okolia ngai mama na olia te abi siko zolia te oviva nini ko kufa mama na olia te mama na tika pesa ngeza kina kompana ndo sokola pete na tandika liputa nemba moko na lali na butu nango ba intercesseur mate na butu ne ko misu plipier ba ye pena donc na ba volant zali ba ndeke mo bo bazaka na ba somba mapapu na bango zana ba esende awa na awa bayena bango pe beki na bango zana ba minu bayena iskoton bayena babise mama monongo kitaka wana zoeka ka mama na mutu ebongo omemaye donc tango zoeka soka zinga na mutu ameminga abwainga cerveau après atinga na kufimba moko so tango soka baniko ya abanda ko kita na kati mama na tomboleka mutu boye mati fani akanganga anabi mama ozangi ngai mama bina kombo lesu na mama ozangi ngai to so banisiko ko memanga na santé ko la chaîne auto ezalaki e banisiko linga ngasiko na makolo to baniko linga mama na kei mama pa na koi na mieba ilisute soki babisa ngai mama esenga saki des jours na mieba ilisute mais nenda ko pema tina ko lamuka na si mama na ko kakate mama na kufaki mama batomba leso ba mama na kufa benga pasteur ba frère pe bazalaki wana misusu balembaki mais frère David azalaki pena moko pena bato batikali gravé na mutema na place bato oyo ba encadrer encore na musala ya Nzambe na ba modération kwa zapi na ya moko wa supportaki elle singa frère tango lala ki omona kinini 2 jours wana 2 jours tango lala ki matifani côté na kendaki na yebaki te na miyebaki pe lisusu te les jours kana lamuki na mama mama nakufaki on singa te ozalaki ya olala asinga na olala ki abie abisiko ni mama kingo kaka passe abisinga problème mo ezati mwana ngai obik ni mon frère David oya na abisinga frère ko sa so ba mouvement te côté la permanence omoni ko ba bloka ni bandi fukama ba no sambela so ba moni ba fiele ninga ba ndoselo kwa moli bomani ba ndozonga omana kimi na permanence les troisième les jours qui ko la semaine wana aller directeur de ce bandi la santé ce ko lourd yemo ka bi bon lokola yo ko sala lo te na église zes ko biso ba no panze église lu pene ya kota kiu na kata nzoto na ngana fande boy na tomboli misu be matifani misu oyo échanger misu nyonso échanger donc misu comme le wa nyama so na santé le boko na ngai oyo et vibrer ba poso tout oyo ngai tout ezong na santé tous les ba o ba bloko na ngai tout o ezalaki awa kiki etelemi na santé ce la vie bipena na ce que na simba ce que porte permanence porte permanence ekangami porte permanence ekangami alors nazaki pe moto na bebisaki kadena moko zaki ya permanence donc na simila niti mama héritier wa kadena oza kokoti okangelo ngoli clé ay mo pa baxi susu ba biko eba fanda kuna kato eba ce que tango faut etalo babongo momo kanda ce que banosa ngaki na zora héritier a poussa na maboko na ngai ce que tango na zolo bana papa le mama bilamba ce que zaki na kati ya permanence so koto soki ba nyama na bando ngai na talika bo veste ya pa Martin na zuyango na lati na nzoto na longoli oelamba ya frère Gab na zuyango na lati na nzoto na lo na bandiko baby sa babilamba nyonso ezalaki wana so tango na sisi na bandiko pande ce que bile église ba ampli ba mixeur ba baffle tout ça mati vanu mo babeloko ya kilo mais so na simi encore abwe na tombo na panza permanence mobimba mais tu n'as panzana ni pasi ni kozoka ni eloko batu na katuna bien église bébé pasteur Timothée zap batu musope ba yaki na bazana bango ba chrétien te batu bela obela muto ko bika awa Faustin Pepe bazolo boy te église bébé bozindi ki bomba mutamisala mabe batu église muta supporter na sosa zakité sauf ma pasteur na frère David na pandi tina santi na lembi to so na lembi so na no pe mal kwa nyama no ko mila wana mazaki samedi et alors na bouton ce que to lali
tonto lali dimanche na tongo ba frère tout ba koti ngana fani kaka na couper na ngana zuli boko na ngai na koti aw on sko ba comme soit ba soit sur le tel asko na se place ni ko mona tambeli na zo mamo mbeli na kata ngata penyango na kufa na ngai sur le ko soit tambeli place na ba bloko na telo mobwe eza tranchant na kata peni na mona ngote te moment donné na boka misili banda ba moni fi mo zakena akata soki avocat na personne pemene na biya kabela ngai mbeli ko pesa mbeli te pesa mbeli te na pesa mbeli ko tanga pesa ngai mbeli ko tanga zo sko mbeli na bimisa sko peni mama ko ali mama ya koleli ngaka nga boto nga betika mbata boto nse kuna bazongisi ngai tosini kaka na kilote bande ko bamona kilote yango ton bazongisi ngai ezaki dimanche mala moko prière ban ton kaka modération bande ezaki frère David mutaneki ko kamba dimanche yango nazaki sko mo conscience ezongi ton ka modération bandi mo vertige nazo moment liboma na koto frère David a modéré na moment ti koto frère David a modéré likola cher na matiba so albi alléluia ngapeli ko cher alléluia dans église des ordres de modération na kata liboma na yo oyeba makambo nyoso tout parce que mtaliboma yeba makambo a salité hein frère bébé. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs, que vous acceptez Rabiso Nabanda Kunabino, car le lingue est aux alliés. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga kakolanda mingi les Nazaréens vraiment bo sunga biso bo s'abonner na les Nazaréens news donc neka ke komami wana les Nazaréens news parce que les Nazaréens o ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique donc moi to ko taba vidéo il y a milai isa vraiment pour l'instant donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens news dans les Nazaréens news ndé ya bino les Nazaréens news les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens news ndenge ba komiango wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala certifié bible ngala princesse de l'Éternel bo sala on pona bolinga nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique, voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens news. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens news parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins émission Talio attaque au Tali donc toujours sous kaka na ba minute cho ba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au landio table centre au landio mission ka au landa oyo attaque oyo landia muke oyo donc cliquez lien oyo na sewana après titrage kazo elandaka wana donc so moni titrage na sewana au mona lien alors cliquez lien wana et remember directement dans les Nazaréens news donc cliquez kaka donc au tali attaque au mona titrage ezawana parce qu'on a c'est à titrage wana au mona lien final lien wana et remember dans les Nazaréens news. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner et belé ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yo peke ndo luka kisi na osala nini? Oh simba. Let's go.
Merci Jésus.